mais sachons que il y a une vie éternelle qui nous attend. Ceux qui te bongisi yango te lelo, lobi tokozala na enfer. Ceux qui te bongisi yango te lelo, lobi bakobwaka biso na moto. C'est pour cela Dieu m'a dit, na interpellé bisika ozolandanga, na yebiso bisika olandanga, que bilembo ya tango ya suka ekomo monana, to milengele, tozala serré, tozala vraiment bana oyo baza bana botosi souhait ya nzambe eza que tout un peuple lobi ba hérité royaume de ceux, mais Satan le diable azoya kokosa na ba mensonge na mabe pour à distraire peuple de Dieu. Yango nazoyebisa yo lelo kolinga s'infliger na ba distraction mokili te. Beneme biso toza na mokili me toza mokili ote. Mokili na biso eza vie éternelle oyo le notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth wa kendo ko préparer pour na biso. Linga lobi na kei na ke préparer les bino esika oyo bokufande longo na ngai. Beneme na kolinganga na yo bisika wana ezala bisika moko tokozwa ngo koma tokozwa ngo na temps oyo toza na mokili na temps oyo toza nanu kopema na temps oyo toza nanu koyiba makambo nyonso parce que soki lobi nzamba retirer souffle de vie ngana yo tobengami bibembe ngana yo tobengami bibembe soki se prépara kite na mokili oyo lobi ko se retrouver en enfer lobi kozala na pasi lobi kozala te parmi les élus yango nzamba lobi Tomi Lengele, mabezo matatro, Tomi Lengele, Satan zo développer au jour le jour ba stratégie pour récupérer ba dette na iba o ba kozika elo. Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur le berger Brown. Naye lisusu liboso na biso nyonso kolobela de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible me dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Liloba oyo kangolaka, liloba oyo bikisaka, liloba oyo episaka vie éternelle elekaka te. Nyonso ozomona na mokili koleka, kozwa bandako ekoleka, kosomba mituka ekoleka. Metango nzamba ko benga yo na ngai bien-aimé toko kende na eloko te. C'est pour cela il faut tout se préparer na vie actuelle pour te lobi to hériter royaume de cieux. Nous devons bannir les choses négatives, to tika bamabe, to tika nyonso oyo monguna à disposer liboso ba vina biso. C'est pour cela nzamba ebisingana ko ebiso lelo to kanga manaye nzamba ebisingana ko ebisa yo lelo to tika bamabe o tozo sala yango ezo sala ke ba vina biso ekende liboso te bamabe o tozo enkilke tozo sala na bato yango ezo sala ke ba vina biso ekende malamu te. Mais sachons que lobi il y a une vie éternelle qui nous attend. Ceux qui te bongisi yango te lelo lobi tokozala na enfer. Ceux qui te bongisi yango te lelo lobi bakobwaka biso na moto. C'est pour cela Dieu m'a dit, na interpellé bisika ozolandanga, na yebiso bisika olandanga que bilembo ya tango ya suka ekomo monana, to milengele, tozala serré, tozala vraiment bana oyo baza bana botosi souhait ya nzambe eza que tout un peuple lobi ba hérité royaume de ceux, mais Satan le diable azoya kokosa na ba mensonge na mabe pour à distraire peuple de Dieu. Yango nazoyebisa yo lelo kolinga s'infliger na ba distraction mokili te. Beneme biso toza na mokili me toza mokili ote. Mokili na biso eza vie éternelle oyo le notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth wa kendo ko préparer pour na biso. Linga lobi na kei na ke préparer les bino esika oyo bokufande longo na ngai. Beneme na kolinganga na yo
bisika wana ezala bisika moko tozwa ngo koma tokozwa ngo na temps oyo toza na mokili, na temps oyo toza nanu kopema, na temps oyo toza nanu koyiba makambo nyonso, parce que soki lobi nzambe a retiré souffle de vie, ngana yo tobengami bibembe, ngana yo tobengami bibembe. Soki o se préparaki te na mokili oyo, lobi ko se retrouver en enfer, lobi kozala na pasi, lobi kozala te parmi les élus. Yango nzamba lobi tomilengele mabezo matatro tomilengele Satan zo développer au jour le jour ba stratégie pour récupérer ba depte na iba o ba kozika elongo na ina moto, parce que Satan ye eloko moko kazozela babwaka ye na moto, comme la Bible nous dit. Yo na ngai azoya ko influencer biso na makambo moko négatif, azoya ko influencer biso na bondumba, azoya ko influencer biso na ba désir mokili oyo pote a récupérer azala na batu oyo akokende na bango, azala na batu oyo akokende na bango na lilite, azala na batu oyo akokende na bango na enfer. Yango mission ya Satana, mission ya Satana eza destruction, mais mission ya Nzambe eza yo na ngai to hériter royaume de cieux. Bien-aimé, la Bible me dit il est le bon berger. Il est le bon berger. Bon berger musala na ezalaka nini ko garder bampate. Bon berger musala na ezalaka ni ko zwa soin bampate. Bien aimé, bisi ko zolanda soko ndimeli Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur. Okozanga sur le côté. Soko ndimeli Yesu comme Seigneur et Sauveur. Vie na yo kozala sauver. Bien aimé, même lelo ozuite. Lelo biloko tozo wela eza éphémère, eza tamukuse. Mais nazo ebisa yo vie o eza éternellement. Yango ni tokozala bisika oyo notre Seigneur Jésus-Christ azobongisela biso. Yango na lingi tokota na patirage ya Nzambe. Okota na patirage ya Nzambe ezosenga ba condition. Tika vie ya masumu, tika vie ya mabe ozo sala wana, tika vie oyo ya mabe ozo sala, yamba Yesu comme Seigneur et Sauveur. Wana okobika bolamu na Nzambe. Suko yambi Yesu comme Seigneur et Sauveur, parce que le seul médiateur wako kotisa yo likolo. Bien aimé, mutu nyonso andimeli Yesu te comme Seigneur et Sauveur, place na ye ezali felo, parce que Bible ezobisa ngai il est le chemin et la vie éternelle. Bien aimé, chemin wana yango nde foto landa. Mutu nyonso na mokila kolanda chemin ya Yesu Masia wana nde akozala elongo na tata na biso na likolo. Mais soki olandi Yesu te, bien aimé, sort na yo ezali felo. Ezala nani ki ngana ndimela prophète intel, ngana médiateur na biso boy bazo kosa bino, eza ba plan satanique pour a gagner une grande partie à mokili. Mais nazo ebisa yo lelo, notre Dieu est fidèle. Aiko interpeller ngana yebisa yo, aiko yebisa ngana yebisa yo ke mutu moko katoko landa eza Yesu Masia. Mutu akufela kibiso, mutu amona ki pasa ndima ekotika bo continuer à likolo, andima ekotika trône na ye pote aya liboso ya ngana yo, pota kufela biso, pota longola biso na malédiction mabota, pota longola biso na ba semence ozo rendre ba vie na biso toujours na retard, pota longola biso na mabe oyo ezo mata toujours na mokili. Yesu wana za malamu, Yesu wana za bolingo. Bien aimé, nano akondima babuma ye na place ya mutu mososo, mais notre Seigneur Jésus-Christ asalango pona vie ngana yo. Pourquoi tozo haïr? Pourquoi tozo boya ye? Pourquoi tozo ndimela batu oyo bakopesa vie éternelle? Ba o bazo pesa bino ba prestige ya mokili, ba o bazo talisa bino ke omoni soki mokilo keboye okozwa wana otiako tango kokufa komemata enronte. Mais soko kufina Yesu Masia vina we kozala ere. Soko kufina Yesu Masia vina yo lobi
Yeba no tango nazo kufa na kosekwa na dernier jour, na kozala parmi les Eli, na kozala parmi batu oyo bako kumisa nzambe, na kozala parmi batu oyo bakozala elongo na notre seul Dieu, qui est le Dieu d'amour. Nzamba tindela biso Yesu Masia, nzamba tala mabe na biso te, nzamba yokelaki mokili mawa, amoni to mokili olo lenge zo kendele, o soki na tiki bango mokili oyo kokufa, tikana tindela la bango mwana na ngai, mwana oyo akokufa na ekulusu, mwana oyo baniokolaki, mwana oyo babwakelaki soyi, mwana oyo bajijaki comme Bézébul, mais nazoyebisa yo, c'est lui la vie éternelle. Soko ndimeli ye okobika. La Bible me dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Na lingi yo na libota na yo bozala sauvé. Et salaka malamu, soki libota moko ba yebi nzambe baza sauvé. Et salaka malamu, soki libota moko ba aïr mabe, et salaka malamu, soki libota moko elongwe na ba possession satanique, na ba possession libota botata wana ozolanda, ba semence wana ezo salake ozwa mwana te, ba semence wana ozo salake ozwa mosala te, ba semence wana ozo salake au monde na bola mwanzambe te, parce que pouvoir héréditaire ezolanda vinayo, pouvoir héréditaire ekangi vinayo. Bien aimé, pote obima na ba pouvoir mabota botata, na ba pouvoir mabota bo mama, ndimela Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur, parce que yende aza vie. Soko ndimeli Yesu Masia, bien aimé okozange lokote, soko ndimeli Yesu Masia, vinawe eko changer, soko ndimeli Yesu Masia, ba blocage wana ezolanda vina yo, ba instabilité élevé o ezolanda vina yo, ba limitation wana ezolanda vina yo, ba échec wana o ezotika vina yo te. Bien aimé, ekotika yo. La seule chose il faut ça là, ondimela Yesu Masia, Yesu aza vie, Yesu ndebo moy. Soko ndimeli bien aimé, okobika bola mwanzambe. Soko ndimeli Yesu bien aimé, vina we ko changer. Soko ndimeli Yesu bien aimé, nyonso ko sala ekokende liboso lolenge ngana yona ngana zulu bilo boye ngana yebi ba secret ya Yesu bisika nzamba zwinga bena meso bato mosusu ki mokilo na landa toujours mokili oyo belelo na zate maintenant ko comprendre il faut na landa o akela ngai o atambola na ngai. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ nda tambola kana ngai, Jésus-Christ nda azala kana ngai, Jésus-Christ nde asunga kangai. Bien monde ezokende na mabe, mokili ezokende na mabe, Satan telemisi molimo séduction, Satan telemisi impudicité levée, Satan telemisi mabe makasi na mokili mobimba. Surtout nzamba zotalisanga na Europe, bien ozomona na ba jour ezoya catastrophe moko ekosalama lisusu, eza interpellation, nzamba zo interpeller bango ba bongo la motema. Oh bien-aimé, nazoyebisa yo, moninga no nazoyebisa bisiko zolanda ngai, ke banzamba linga frappé, nzamba zo sala ba catastrophe wana pour interpeller peuple ya Europe, pour interpeller continent wana, parce que continent wana nde ebombi mabe ya mokili, continent wana ezo sala ke mabe e mata lisusu na mokili, na ba pratique négative, na ba pratique moko ko sangisa basi na basi babalana, ko sangisa mibali na mibali babalana, eza abomination. Nzamba eko yebisa ngai na yebisa yo, yozo landanga bisika oyo, yozo landanga partout dans le monde, bokeba keba molimo ba sirène des eaux ebimi, molimo ba sirène des eaux e matili susu na mokili makasi, pote e ako détruire, pote mongo na zana posa ko kotsa semence moko mabe kati na via moto o eko boma génération na e mobimba. Menzamba zo ebisa ngai, il faut bondela malamu, ba oba ko bondela malamba kozala sauver, mais ba oba ko mi kotsa na distraction, vina bango ekozala malamu te, vina bango eko kende liboso te. C'est pour cela notre Dieu est merveilleux. Nzamba ebisi ngai tokeba baswana bazwana ba fortune, nzamba zo bisanga tokeba basi oyo bakoti basirene des eaux o mungu na telemisi poya kokotisa ba semence wana ko affaiblir même lingomba na nzambe, ba semence wana ko affaiblir
peuple de Dieu et quoi affaiblir comme partenaire dans l'église pour affaiblir parce que moni Afrique ils ont matamakasi dans le sambo bazomona pour tout affaiblir bango il faut ton nécessité ni pouvoir moko impudicité bien même parce que impudicité so cause au côté dans monde impudicité ozo sumuka na propre njoto na yo